amela imbongo, akuta na prophète moko, asakola makamba lukuta, il comprend rien maintenant. Yango na yebi bien, ba prophète lokola ba Anania, baza ebele na sermoi, pe bazo tambola mingi, yokane biso eloko eza très capital, o eza très capital. Anania abandi koloba, abuki jour ya Jérémie na miso abatu. Jérémie alobi, lokola yo buki jour na ngai. Yeba bien zali nzete obuki. Mais yo jour ezali kolono ya mabende. Yo jour ezali kolono ya mabende pe yeba Zamba kobengano na mabela mokia parmi les vivants au coup faut que na séjour de mort. Bien-aimé dans le Seigneur. Et roi a pensé que prophétie et pas Jérémie. Et l'autre ça qui roi comme incrédible pour roi permet dans un faux prophète. Bah Anania va un faux prophète et là comme ça va tout va comme incrédible ba ba prophétie ba prophète pour prophète moral lukuta ali mbongo a décevoir hier a salier makamoko o ezamabe yango monike prophète wana a baby sivia mama wana appelle ça sous confiance te na ba prophète bien aimé ezana loko moko ezo passer na mboka na biso ezana soi-disant prophète soi-disant évangéliste amoni na juin oyo le 10 mbula moko ekobeta ekoboma batu bindanation ekosalama e batu base préparer amoni batu bakufa amoni batu bapiquer ba crise et salie mawa abondeli nzamba alobi na ekobonda po eloko te ekokisama yokane biso eloko moza très capital chaque année mbula ya suka ememaka ba dégâts chaque année mbula ya suka ebetaka ya ba glace tobi mbula wana elongolaka na bato na batol eza makambute ya prophétie non eza recherche ya science mutare asali ba recherche na ye comme ba bureau de ba comme ba FBI mais a commis yango prophétie tala Anania bana benga ba prophète mais yo benga ma coup de prophète te mais comment on les calibossé à nation liboso à télé liboso mokili mobimba soi-disant oloba makambo yo zamba lobeli yo tegeno le 10 juin makambo e salama non c'est faux na covid opesaka prophétie que batia mandala na banda pour esprit de mort côté mandala les esprits eza signali wa déjà parce que na kala dans l'époque so mutakufi na famille na époque ba mandala les alaka tokotia mandala la po yeba na mutu mo akufi mais yo so ebisa batu keno batu babongama tala ndeko nanga na poto d'abord opesaka message mo boy message on a juste qu'aujourd'hui c'est compliqué ko kisama te mutu mo so ba te apesa pe makambasyo le ko kisama te asala analyse aza makasi na bureau de FBI ça dit asala ba recherche. Pourquoi? Pour à cause ainsi dit l'Éternel. Non, la prophétie ne parle pas comme ça. Yogane biso ainsi dit l'Éternel. Et na Anania aye koko sa roi comme incrédit. Jérémie c'est un roi pour roi à se repentir. Mais roi zo kate pe aye si Anania o mato kita yo Anania o kokufa. Ndeko nanga Anania kufa na flèche par hasard. Dans le livre Jérémie chapitre 28, le verset 1 qui dit au comprend mais ça on est prophète dans le verset la prophétie parle. Bien aimé, tout le monde a dit na Kinshasa, moula mora ou beta ma casse et boma ki bat. Et bon, plus de combien de personnes, plus de 200 ou combien de personnes. Même chef de l'État, le président Félix, je vous salue en passant. Azalagi même Miwana, parce que matanga on a parlé du peuple. Tout le monde même il va transco mais mani ba cerquer. Ya moule ça qui et ça qui kamabé la carte ya République démocratique du Congo ndeko soko mono bandi ko sila ozana posaka kozonga na temps koyaka na ba prophétie ba grimace te kenazomona papa ce qui ba bosani yo tika ba bosana yo papa na ngai eloko lukuta e yaka na vitesse mais e perdaka foi et perdaka lou et perdaka makamoni pour ça lukuta yango mon la raison pour laquelle le prophète Israël va être édition de ko yom to na bande ko na Kinshasa ko banga na yote le 10 juin wana eloko malube ko sa manango te si ba ko de ko le 30 juin o to mona po le 30 juin dans l'organisation ba faux serviteur ba liaka ba mbongo ba sa l'organisation mo soi-disant na stade de martyrs prière des nations babenga le président de la République ayo papa zo mbongo de mesana papa no kosa ke non to mona liwa to mona boy non ndeko nanga faut kokeba
faut kokeba tokena bakama tali ba vision comment mutu sera kufi amona ka alufe namoni na lufelu luambo namoni Marie Misam namoni ale moloto ndeko lufelu selon Apocalypse chapitre 21 le premier verset lufelu eza okangama siko lufelu mutabat abasimba clair ngo zanzambe te ange mutasimba clair lufelu yende mutafonga lufelu le jour ba okanga satan ba boka na 4 ko na bato ba kacha 666 mais comment yo monaka lufelu yo mona lufelu Marie Misam pourquoi monaka mama botiote o monaka Marie Misam ndengeni pourquoi yo monaka lufelu Babiloko nyonso bapesa bino message oh ndeko mo utapesa prophétie oh ndeko mo gigola na moni na lufelo boy lukuta prophétesse okosi yo mona gigola te surtout que na Bible bazo ba que prophète oh Samuel a rejeté nzamba bisi Samuel n'a rejeté Saoul azo mona sous nzamba te ake o considérer prophétesse sur la Bible. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foutela bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na bato nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesengai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na bato nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16 numéro de téléphone à biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Dans le Seigneur, c'est le prophète Israël Mbambu. Na pesi bandeko nyonso mbote bisika bozali tous les responsables ba o baza na Europe, en Afrique, partout dans l'étranger, monde entier. Maman la biso oyo asimbi HP Media, na pesi ope mbote makasi na fesi équipe technique mobimba oyo baza na HP Media, na pesi mbote na bosante tous les Congolais congolaises partout bozali bozala béni. Le prophète Israël Bamazolo Bela thème moko oyo très capital, tozolo bela sur la prophétie et le vision. La prophétie et les visions. Et ça n'a pas te belé à comprendre prophétie. Et ça n'a pas te belé à mon vision, mais à comprendre vision, à comprendre pour manquer interprète. Éternel Dieu de grâce n'a pas une mission. Si comme nous sommes dans la prédication à la béni, na combo na Yesu amen. Bien aimé, aujourd'hui livre la Bible, la histoire de Jérémie chapitre 28. On a sauté quelques versets pour nous gagner temps parce que ça a télé pour nous expliquer clairement. Dans le verset 1, Babi, dans le même année au commencement des reines du règne de ces
d'Isial, roi de Juda. Le 5e mois, le 7e de la 4e année, Ananias, fils d'Azoru, prophète de Gabaon, médite dans la maison de l'Éternel et à présence des sacrificateurs et tout le peuple. Le verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je briserai les joues du roi Babylone. Encore 2 ans, je ferai revenir dans ces lieux tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, élevé de ces lieux. Il apportera à Babylone. Je ferai revenir dans ces lieux, dit l'Éternel, Jécosia, fils de Joachim, roi de Juda, tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai les joues du roi dit Babylone. Dans le verset 5, Jérémie le prophète répondit à Anania, le prophète, à présence des sacrificateurs de tout le peuple qui s'éteignait dans la maison de l'Éternel. Et verset 6, Jérémie le prophète dit, Amen. Que l'Éternel fasse ainsi que l'Éternel accomplisse ce que la parole que tu as prophétisée, qu'il fasse revenir de Babylone à ce lieu et s'il de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Au verset 11, tu vas être sauté avec ça avec beaucoup de respect. Au verset 10 plutôt. Alors Anania le prophète éleva le jour au-dessus des cours de Jérémie. Le prophète, il les brisa. Anania dit à présence de tout, le prophète, de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que des ans. Je briserai au-dessus du cou de toutes les nations le jour de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Jérémie le prophète et Jérémie le prophète allant. Après que Anania le prophète a brisé au-dessus du cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fit adresser à Jérémie à ce mot. Va et dire à Anania, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé joug du bois et tu auras à sa place joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je mets un joug de fer sur le cou de toutes les nations. Toutes elles soient à service de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle lui sera en service et je lui donnerai aussi les animaux du champ. Jérémie le prophète dit à Anania, le prophète, écoutez Anania, l'Éternel n'a point envoyé et tu as inspiré à ce peuple une faute confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici je te chasserai de la terre. Tu mourras cette année car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania le prophète mourra cette année dans le 7e mois. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui te tangi Apocalypse, Azolo Belabiso 1 verset 3, totanga prophétie et la parole de Dieu. Ce qui te cueillit dans Job chapitre 33, verset 14 à 15, Babi Zamba le bagan tant que toza akolala, Zamba le bagan tant qu'à profond de sommeil, Zamba le bagan na sens paix et moi ébélé au batpatia kakate. Et na tozongi na histoire à Jérémie, ah ça histoire il y a Jérémie le prophète na prophète Anania. Bazalagi na mboka oba bengi Juda plutôt. Et dans l'époque, c'est Sédias. Azalagi roi, il y a Juda. Sédias. Azalagi roi Juda. Et Anania, Azalagi prophète à Gabaon. Abanaï kopé sa message prophétique na roi, aïbi sa roi boye. Na place aïbi sa roi, along la banzamba étranger. À ces milieux. Et aïbi sa roi, kobangate. Même roi de Nebuchadnezzar ya Babylone biloko botola na Juda na Jérusalem et kozonga pendant quelques années bokomona ngo kozonga na bato ya kanga aya ozongisa ba
alobaki beaucoup de choses. Jérémie azalaki contre yete. Jérémie a promettre ye liboso ya ba petanga lobazo ba liboso ya roi, liboso ya nation et prophétie à Anania et tambolaki makasi na mitema ya batu pe na matoi ya batu. Jérémie afandaki abandi koyebisa yebo yeba bien ava biso to banda ko prophétiser ba prophète o ba yaka liboso na biso ba prophétisant ba sengaka kimia pe kimia yaka makambo balobaka ekokisama mais yo nangai to bandi ko prophétiser makambo yo zo prophétiser naza nanga contre te na critiquer nanga ngote mais na yebisi yo prophète Anania tika makambo zoloba ekokisama pe na ndimi amen. Pourquoi? Parce que ça a intérêt ya pays. Jérémie a koki ko prier loko morote ke kakabongo mais soka Jérémie a bondeli nsambe Zamba ebisi Jérémie, écoutez ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ngaïte mutunatindi Anania akende ko prophétiser makambo azoloba ezaya lukuta. Jérémie sutuki abimeli Anania abine Anania prophétie oyo zopesa eza prophétie à lukuta. Anania moni Jérémie. Pourquoi? Parce que Jérémie a côté na cour royale pour aïbisa roi, ainsi dit l'Éternel, aïbisa nation. Pourquoi? Parce que dans l'époque bah fait étranger et ça y na kati ya Jude et ça y na kati ya Jérusalem et ça y même débordement makasi o bande ko senga roi apesa elikia ou confiance ou nation est à la Elohim, le Dieu d'Israël, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais le prophète Anania a contre sa nation, a troublé roi, a loba que yeba bien que yosa makas plus que Babylone. Nzoka Babylone a ya po abotola pe atumba temple ya Salomon na Jérusalem. Et Jérémie a senga roi a se répandu. Allons là-bas faux Elohim, allons là-bas faux Dieu. Mais ayoki Anania ayeko troublé. Monde comme il troublé dans ma parole prophétique. Il y a mensonge. Monde comme il troublé dans parole prophétique. Basi bazoé ba osala choix sur sa mariage te. Moi si azananda kuna libala. Mais avec on ça la choix libala te. Pourquoi? Parce que ayoka prophétie moko embrié et maniko sibise ba touche. Azo comprendre te. Akuta na prophète moko. A mela imbongo, a kuta na prophète moko, a sakola makamalukuta, il comprend rien maintenant. Ya mona yebisio bien, ba prophète lokola ba Anania, ba za ebele na se amoi, pe bazo tambola mingi, yokane biso et logo eza très capital, o eza très capital. Anania abandi koloba, abuki jour ya Jérémie na miso batu. Jérémie alobi, lokola yo buki jour nangai. Yeba bien zali nzete obuki. Mais yo jour de kozali kolono ya mabende. Yo jour de zali kolono ya mabende. Pe yeba zamba ko bengano na mabela mokia parmi les vivants. Au coup faut que na séjour de mort. Bien aimé dans le Seigneur. Le roi a pensé que prophétie et pas Jérémie. Et l'autre ça qui roi comme incrédible. Pour roi permettre dans un faux prophète. Anania va faire faux prophète et là comme ça va tout comme un incrédible ba prophétie ba prophète pour prophète moral lukuta ali mbongo a décevoir ye a salier makamoko o ezamabe yango monique prophète wana a baby si via maman wana appelle sous confiance te na ba prophète bien aimé ezana loko moko ezo passer na mboka na biso ezana soi-disant prophète soi-disant évangéliste amoni na juin oyo les 10 mbula moko ekobeta ekoboma batu bindanation ekosalama et batu ba se préparer amoni batu bakufa amoni batu ba piquer ba crise et salie mawa abondeli nzamba lobi na ekobonda po eloko te ekokisama yokane biso eloko moza très capital.
chaque année moula ya suka ememaka ba dégâts. Chaque année moula ya suka ebetaka ya ba glace. Tobi moula wana elongolaka na bato na batol. Eza makambute ya prophétie. Non, eza recherche ya science. Mutare asali ba recherche na ye comme ba bureau de ba comme ba FBI, mais a commis yango prophétie. Tala Anania bana obenga ma prophète. Mais yo benga ma coup de prophète té. Mais comment on les calibossé à nation, liboso à télé, liboso à mokili mobimba, soi-disant oloba makambo yo, zamba lobe yo tegeno, le 10 juin makambo e salama. Non, c'est faux. Na Covid opesaka prophétie. Que ba tia mandala na banda pour esprit de mort et contraté. Mandala les esprits eza signali wa déjà. Parce que na kala de l'époque so mutakufi na famille, na époque ba mandala les alaka. Tokotia mandala la poye banake mutu mo akufi. Mais yo so di sabatu keno, batu babongama. Tala ndeko nanga, na poto d'abord opesaka message mo boy. Message on a juste qu'aujourd'hui c'est compliqué ko ki samate. Mutu mo azobate après ça peut makambasyo le ko ki samate. Asala analyse. Aza makasi na bureau de FBI. Ça dit asala ba recherche. Pourquoi? Pour à cause ainsi dit l'Éternel. Non, la prophétie ne parle pas comme ça. Yokanebisho ainsi dit l'Éternel. Et na Anania aye koko sa roi commis un crédit. Jérémie c'est un roi pour roi à se repentir. Mais roi zo kate pe aebisi Anania o mato kita yo Anania okokufa. Ndeko nanga Anania kufa na flèche par hasard. Dans le livre Jérémie chapitre 28, le verset 1 qui dit au compas message on est prophète dans le verset la prophétie parle. Bien aimé, tout le monde a dit na Kinshasa, moula mama utobeta makase boma kibato. Et bon, plus de combien de personnes, plus de 200 ou combien de personnes. Même chef de l'État, le président Félix, je vous salue en passant. Azalagi même Miwana, parce que matanga on a parlé du peuple. Tout le monde même va transcoin mais magi ba cercueil. Ya moule sagi et salagi kamabe na kati ya République démocratique du Congo. Ndeko soko mono bandiko sila. Ozana posaka kozonga na temps koyaka na ba prophétie ba grimace té. Kenazomona eh papa. Ce qui babosani yo tika babosana yo papa na ngai. Eloko lukuta eyaka na vitesse mais e perdaka foi. Et perdaka lou et perdaka makamoni pour ça lukuta. Yango mon la raison pour laquelle le prophète Israël a condition de go. Yom toza bande ko na Kinshasa ko banga na yote. Le 10 juin wana eloko malube ko sa mango te. Si ba ko de ko mona le 30 juin. O to mona po le 30 juin dans l'organisation ba faux serviteur ba ndeka ba mbongo ba sa l'organisation mo soi-disant na stade de martyrs prière des nations. Babenga le président de la République aya papa zo mbongo ndewa mesana papa no kosa ke no to mona liwa to mona boy no ndeko nanga faut kokeba tokena bakama etali ba vision comment mutu sera kufi amona ka lufe namoni na lufelu luambo namoni Marie Misambo namoni ale moloto ndeko lufelu selon Apocalypse chapitre 21 le premier verset lufelu za okangama siko lufelu mutabat abasimba clair ngo zanzambete ange mutasimba clair lufelu yende mutafonga lufelu le jour ba okanga satan ba boka na 4 kuna ba to ba kacha 666 mais comment yo monaka lufelu yo mona lufelu Marie Misambo pourquoi monaka mama botiote o monaka Marie Misambo ndengeni pourquoi yo monaka lufelu Babylone nyonso ba pesa bino message oh ndeko mo utapesa prophétie oh ndeko mo gigola na moni na lufelo bo lukuta prophétesse okosi yo mona gigola te surtout que na Bible bazo ba que prophète oh Samuel a rejeté Nzamba bisi Samuel n'a rejeté Saoul azo mona sous Nzamba te ake o considère prophétesse sur pour bibembe tala bien aimé yo ka ndo na poto o considère trop ba prophétesse ba prophète mususu na biso et dans la base nous assoira na bibembe et ben mais continue dans la badi ko lobelo makam yo ka sawa nzambe mutalo non c'est pas l'esprit de Dieu l'esprit ya bibembe mutelo bana kati wana prophétesse wana na biso fait beaucoup de respect que place aux ali makamo prophétiser que non na moni gigola à place moko boye na lufelo na moni boye non c'est faux ndeko na ngai wana lobi lukuta o moni soki mutu mso amona na ndoki na famille hein to muibi moko amona na famille
mais yete mutu mkolona ayiba ki na famille wana mais ba quoi soleka makamu ya mutayibi nzoka mutaba muiba ba otala mais ba na famille na bete ya biso atasa muibi mais lela bima ina butute o ayibi wana eza ya biso te bolukela ngo mutu balati si mon frère abatu likambu ayebi ate lokote ndeko na ngai oye mutali ndeko na ye non ndeko le problème ezali que yo prophétesse o mona makambo luku ya lukuta ozomona makambo lukuta omoni pe lokote omona pe lufelute destiné la biso lufelu zandekini pesa biso porte lufelu eza na tatouage eza na nini batielo ronique kadena lufelu za ndekini omoni no lufelute oh namoni ale molot namoni Marie Misam namoni intel oh comment bozo luka bon prophétesse bino boza na esprit à Jézabel hein bino na banganga ba na ba yamba bino place wana bozaka ndenge moko yango le problème ezali que ndeko yeba bien mususu aleka na télévision nazomona mama chako akufite nakola musaye muyibi ala musa mama chako te ti lelo amotekela bat ba savon okomba ke avant comprendre que il faut ali bino non mbongo ameli bino mbongo asikoke bino amotekela bino ba savon faut comprendre que c'est un faux. Journaliste moko lukaye abiyo ya mama chako tokende akoka la mama chako te prophétesse mususu ayebisa mutu wana soki akufi loba ngana za prophétesse te na oleka susu na télévision te même mutu abata kufa yo prophétesse oleka kaka na télévision pona koyebisa bino kelo bolanda ba prophétie ya ba mensonge te o ba grimace bino na tuni yo question mtozolanda ngai ba journaliste batambola batebele ba covid eza kanda ya nzambe on nzamba frappé mokili bamsu babake na kosokola te nzoka eza biloko ya lukuta eza épidémie ndeko na ngai batuna nga prophète d'Israël covid esila ndenge na isa ba mutu asisa covid ni prophète ni apôtre ni évangéliste ni docteur ni ngayo non ekosila kaka ndenge yelaki épidémie eza l'ange de la mort le long covid esila musa bana sokola te mais sokola mais covid esila na Congo. Ah, docteur Mouyembe n'a si yombote. Yo penza au confondre ba pasteur belé à Kinshasa. Ndeko soko lingo comprendre ba faux pasteur. Zonga na ba image ba Covid, ba vidéo Covid eza. Luka ba pasteur wana ba image ba vidéo ba Covid. Non comprendre que ya lukuta ba msoka ki fongo la Bible. O mona souk. Maintenant on a fongo la Bible bo na che mutu na sebo. Ozo mona souk ezali. Pona ko tel soke no makamwana eza lukuta. Souk kwa kana Bible. Ce qu'on a médité, ce que quoi ya Jérémie balobi alobi na éclair ananya. Yoko kufa ta mikole koya bogo kufa. Pour bozo troubler peuple congolais. Bozo troubler peuple congolais. Nzamba zo lo belabino te. Pe mbongo bana ko luka ici ozu mbongo na lukuta na yo sala ki wana. Lukuta na yo si ozu mbongo fongoli chaîne de télévision, ozu ba mituka, ozu obali, okomi na mbongo kepe poto déjà. Mais on doit continuer kaka pourquoi? Hein? Pourquoi? Hein? Bien aimé yo kana ebisa yo bien. Batebele oh na zomona kobana prince tel. Oh, tina prince boy. Bangonde soit toi kiss. Oh, nzamba mona ka la position négative. Positive à mon raté. Yokosi. Yokosi. On va pas tout quoi. Vous avez peuple béré, il faut vérifier les écritures. Il faut vérifier les écritures pour comprendre que Bako Sarabino. Bazo Sakabino. Maman Baïsa Marie de Norlong. Alors, Azaka Nantono, Balia Ombong. Ope Samouta Matamangeng, toute l'église de Sarab. YouTube. Tout le monde l'église. Yo dans l'église yo. Hein? Général sans fonction sa généralité. Général a solo a fonction. Yo so ben un pasteur, ba brebis ne bazar. Berger sans brebis a berger. Ya mo moli to song na prophétie na vision. Ba tebele ba mo na ba vision, mais ba sanga ba to ba ko interpréter les ba. Ba tebele ba zo ka ba prophétie. Prophétie comment tu vas te panique. Bamsu babagini mulili na moment covid bo somba ba mafuta bo pakola na rido bo koka mingongo na benga bino tango boyo kango boy ko bima libanda to okufa na seka batu tala mensonge obi bata lukuta ba na courage même zo biso bata vérité ni ba na courage te malemba bata kuta bata lukuta ba na courage. Ndeko tigana biso eloko mo eza capital. Baloba ki
élection ezate bakosio basalaki analyse guerre eza na este boye non élection ezali yango mon la raison pour laquelle baprophète bino bopesa bango confiance botindela bango bambongo po améditer la Bible bien même si on dit français, mais Bible c'est la lecture normale. Bible c'est la révélation, logos rema. Un vrai mécanicien sera pendu monter. A zonxi la pièce à monter a démarré. N'est pas un mécanicien. Infirmier jamais ça la opération. Mouta ça la opération c'est un docteur. Ce qui infirmier c'est l'opération au Koufa. Faut docteur à opérer yo. Après zonxi la bilan pour la mouki. C'est comme ça que nous avons fait. L'église, mouvement église bandi le jour il y a Pentecôte. Il y a Acte, chapitre 2. Le mouvement église bandi place. Mais charge église va passer dans Pierre. Comment l'église a été vazée non? Gloire et l'église va tomber sur un temple. Il y a un moment où il y a un libanda parce que Yesu est sur un temple. C'est faux. Christ a dit que ça va dans un temple. Babika na kati ya temple. C'est fort ndeko na ngai. Anzala Congo comme le bisaba bilobela luba. Ndeko na ngai tika na biso place ozali. Profession ba utope sabino. Eza prophétie lukuta. Les 10 pesa kalaminte. Ah chance 6e moi saison nga simate. Ekenda liboso. Obi semi eza lokola prophétie. Obi si mobile na ana semi mobile na ah wana semi bon ça va. Tu es à l'hôpital, tu es à la cuisine, au baki yango, après, au passi ma souba. Docteur a dit non, ça c'est. De bon bal, il n'est pas mettre docteur, c'est combien? 3 000 $. Ah, on paye ça pour mon papa, on a la poste à moi. Mais, zémi paye. Et ils ont assis matin, et ils ont dit 3 mois, 4 mois, 5 mois, une année, ils ont dit plat, le garçon plat. Mon bal a dit, yo mouibi. Zemi andenge nini ebeta 15 ans. Mobala zongi et pas maman botier na lokola zemi mwana muke mama oui mon frère mon fils quoi maman zemi ça combien de mois ah bah nete moi 9 mois ah ya moi si nanga comme 15 eh wana yango te wana ya même lutungu le polaka wana yango te tikola ko c'est la mio makambo mio mite yango moni bato belé bazo comprendre te photo lo bande ko nangai il photo lo ba comment le to mona bato belé bazo bima oh je vois yo mona ni na pas minda toi tu vois rien. Ndeko, tu tous appendez sérieux. Tous appendez sérieux, pensa. N'a pas finga te, n'a pas critiquer te, tous appendez sérieux. Est-ce que yo pe omona? Yo c'est rien comme mona. On a mon. Yo mon lote. Oh mon aminda. Tous à la clé. Yo tali psychologie à mon dino ba no pe sa prophétie à critique générale. Ba kama lukuta. Bien, mais si on a dit que c'est très capital. Ndeko moko na fruit d'ici, mbongo ebele. Attends, on a cortège qu'on est quand même président de la République. Mais Azad est un mbongo. Hein? Azad est un bagarre de corps. Azad est une église préparation, mais là, il y a une escroquerie. Mais comment yo, comme tu as une idée que nous avons Moussa Ebembaloukou, il y a Lukuta. Comment? On a Moussa Ebembe. On a une caméra même azalea parce que na HP Media Bureau est arrêté. Ba consulter. Oh, au Koufa. To konso Koufa qui ba épé na ambulance, li bosse église. Ba frapper bazar. En tout cas, courage. Personne ne va waouh, aujourd'hui, il y a la gloire de Dieu. Venez voir. Ah! Bioke si ba yo kanaki. Mais là qu'on est les salamines de Konangaï. Mais là qu'on est très capital, que Batu Baye Bakate, et là qu'on est salamane à fruit d'ici, il y a soi-disant prophète ou pasteur, à consacrer Bendane Zara Lukuta, au moins qu'il y a une interaction à fruit d'ici. Comment je suis des Ozwambongo, hein?
ozwa mbongo déjà mais okosa ndeko nanga lelo na Congo ba pasteur ebele ba prophète ebele baza na mbongo osala croisade mais baboka osala croisade pour ni bakoka ba otambola te bakoka ba otambola te mama mona Kinshasa le ba mingi ndeko nanga soi-disant prophétesse ah ndeko et si on mona muta a gêna 400 jours na Yesu na muta gêna 400 jours le prophète a dit combien de jours 400 il y a gêna 400 aliaka tiko kosa alia mais le long a succès asila akufate pas mort vivant akufate aza en vie mais asila pona ni akaze bato azokosa ba bizengi akaze bato alia mbongo ba yuma mais batimbela yi yango nazo bisayo ndeko mususu soi-disant prophète Moroboy aye akosa bato na Kinshasa wa lingala pa eba ngo bien te alesa bato badendo l'église na ye ti nzamba sungaki ye bakanga ye ti bakangi ye tanga bimi bakati ye mai tanga bimi wepa succès nyonso esila esila amosenga ba mituka na ye na miso ba tango pesaka ngo boyoka na kati omoni ekiria batama be ndenge panza na secret bima libanda ndeko nanga fongola miss place ozali ndeko mobala azobeta concert na juin mais yoka soi-disant prophète moraza na Congo ya bondelaka mpona batu apesa bango onction pour akende na stade clé stade bapesa ngo ye lokuta un homme de Dieu ouais ténèbres na lumière sur écouter il faut mourir dominer muninga jamais ténèbres et dominer lumière il faut lumière et dominer un vrai sacrificateur sera koutani na mutu fa se repentir Pierre a koutani na Jésus Pierre a se repentir Matthieu a koutani na Jésus Matthieu a se repentir basi yolo bakutana na Jésus ba se repentir ba remplir ba démon babima ndeko soko moni musicien mondial a vu prophète a commisé ba salle de vidéo comprendre prophète dans un milieu mabe attends ba combat Jésus yo ka bino comprendre raté soko ba combat Jésus ko ba te kazana Jésus te azana ndoki azana misala mabe. Pourquoi? Parce que musicien mondial a reçu la vidéo a commis sa prophète dans la Ngouya. Ce qui musicien mondial a montré que prophète dans la Makas a dans la Ngouya grand prophète. Faut musicien mondial a tika musique wana a servi sur Nzambe ya prophète wana. Tant Simon de magicien a monaki Pierre na Jean ba sa position de main. Tant miracle ça mi abi bonte ka nga likabo bozana ngo Pierre aganga bi likabo nga teka ngo na mbongo te lelo ba koma po assemble po ba sengo mbongo et koma po bonda mbongo mais Pierre aganga la Simon de magicien a se repenti Paul na Silas ba yemba na prison ba porte à prison fungwama mais ba bimi mutu mo bimi atuni bango homme frère que ferons-nous Paul a initié ce qu'on dit Yesu au Bixama yo na libota na yo. Comment pasteur ou prophète a sali vidéo na musicien mondain. Père yo connaît toujours l'église wana. Père on dit la famille qui ensemble la wana. Ah, moi la prophétie tu appelles ça wana, et ça prophétie monde des ténèbres. Père ça bloka lukuta. C'est dit prophète wana aza muta monde des ténèbres. Je dis la vérité. Fongola les Écritures, il faut lire la Bible. Bien aimé dans le Seigneur. Et ça n'a pas te mêler à comprendre. Et quelqu'un te commis. On se comprend très bien. Mais le nom de comme si ça n'a pas dit. A comment le bani? N'a pas dit que tu vas couvrir. Bon, qu'il n'était pas de couvrir. Nous avons dit très bien. Un musicien mondial, avant ça, la concert a signé un pacte dans le monde des ténèbres. Après, ça a déjà un sacrifice déjà avant. J'ai dit la vérité. Après, ça a déjà avant. Nous avons dit que nous sommes chrétiens.
Dagumuda, abongo la motema, akoma chrétien. Pourquoi? Parce qu'il a coûté à Jésus. Jassé Mati Nicolas Nzete a coûté à Jésus. Jésus a dit non, il y a un d'accord. Tant que Jésus a content d'un d'accord, Jassé vient changer, à se repentir. Ndeko tigana bisayo. Bon, on peut sa musicien mondial micro na cultité abanda koloba libosa ba chrétien. C'est faux. Bon ça là ba erreur moko makasi. Et c'est erreur. Papa yoza licencié, papa yoza na mbongo belé, comment musicien mondial aloba liboso na yo. Musicien mondial sera zo ba libosa ba tu a se repenti. Tout le monde même na pays Afrique Europe, tout le monde même na États-Unis, mutabeta ba tatouage a se repenti. Ndeko tikana biselo komoko. Tant que mon musicien mondial wana ayembi l'église, pe abongo amité. Ataka na makamna ye, na pasteur na ye, bataka même maison. Il y a vraiment la raison pour laquelle Moïse a dit Pharaon. Nzamba lobite ko tumela nzambe mbeka libanda. Pharaon lobite na pesa bino mabele na kati Egypte, bon tumela nzambe na bino mbeka. Moïse lobite no, nzamba lobaki libanda, ya lobite na kati. E ngolo bakeno, ata pesi ba mabele na kati Egypte, bazaka ba esclave. Mais ba lobite foza libanda Egypte. Mais ba ngo babite kaka na kati Egypte ye Pharaon lobite non. Bien mais tigana bisayo. Il faut ça là 11 ans à l'obélio. Quand ça là t'es 11 ans à l'obélio. Il y a des enfants de Dieu, il y a aussi des enfants du diable. La prophétie est qu'il y a un accomplissement. Et le col à Pharaon, à Boya qui peuple Israël, Babi Malibanda, Zamba bise ba libanda. Ceux qui ba bise qui ba Pharaon ba ke ba tumba mbeka na kati Egypte et ngalo ba ke no ba pesio permission au sala na église no tika kindo kité. Ba pension permission ok no ko sambela ma magie kotika te na Congo awa to mona ba musicien ba sala combo ba kena l'église mo soit disait ba kena pebele mais ba se repentit prophète nous dans Kinshasa a gagné dans 16 mois quoi mais dans 16 ans il là se repentit dans temps bien mais tika na biso le ko très capital mutu soka se repentit a mona lisung pour ça ko sanza ayoka pour ça ko sanza. Musicien solo dans sera doit être malboso yemba. A tala no vie na ye physique et spirituel. A sala ki pité toi sala pité. Mais le ba na basi ba musicien ba danseuse ba basi ba chrétien ba nyoka maka. Leader na zo bise non avant mata podium na fona bimana. C'est na bimyo te kite dimanche o yemba te. O dali kola podium te. O ba basi ba nyoka makas. Donc ça bien musicien nga ye na habité selonga musicien ko commander pasteur te. Je dis la vérité. Nayebi un musicien. Le consomme bon le biban oyo. L'orgueil et le biban oyo. Vie de prière mouké batanga pe bibliothèque. Ndeko tigana biso et le remeza très capital. Et le ça la histoire à finayo et ça parole de Dieu pour changer histoire à finayo. Jérémie le prophète est ici en Anania. Le col a yozo kosa. Tout Jérusalem. Sédos Josaki Bino Bokebite bonjour on a Jérémie na lobate. Yeba ko bien Nebuchadnezzar roi Babylone aroya a tumba Jérusalem. Même temple à Salomon tumba mana moto. Mais yeba bien yo comme esclave na Babylone. Makamo Jérémie lobaki et kokisamaki. Ba tia Jérémie na ba prison. Il y a un moment où Zamba veut dire Jérémie évoque-moi, je te réponds, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Zamba dit Jérémie comme la seule bateau à checker la prison. Par exemple la personne m'a là la prison. Et comme que Jérémie allait dans Zamba avec qui Nzambe n'a pas la puissance. Il y a un moment la raison pour laquelle mon frère ma soeur yo mutoso na Arabie Saoudite ali keba na bateau yo ba ya na fait étranger na kati ya famille na bino na kati ya église. Tigana bisayo mikolo na comprendre te faut na poser ba journaliste ba question. Na Kinshasa comme il y a un rond-point maman afandi na mwana pembeni na micro ya bluetooth ndeko on fait sunga oh maman yo ba document pour ça na ngote et le nozo la sake yo senga mbonga pona ba ofele ozo comprendre mususu omona na muta malade mbanga tengami bo makile zo be nakel oh to kongola mbongo pour ba ke l'opérer yo za sûr que mbongo zo kongola na 500 ndeme ma muta l'opération pour na hotel sake no et comme commerce
soki mutabimi abi bon tokenenga mona le opération yo mama otikala a mama na koboya abate osokoma basi mutu akomosa makambo na Kinshasa na ba rond-point nyonso basi bakomi na ba micro ba bluetooth ya kolobaka bien aimé sur mesalaka te pona kotalisa ke no évangile na mte na Congo ete ami malam évangile za kolala na Congo soki batu wana ba memi bakana bango maladi na banzela ba komo temsa ba pour amoni ke ba pasteur ba komi incapable pour bana ana ba obikate mais kalezalaka mutazana croisade na triomphale na comprendre pourquoi bateka triomphale pourquoi triomphale ba comme ça soni et il lié ba croisade na sens que ba na ba kaba malade mutu atenga mambanga mutu atambola kate mutu asa aveugle mais lelo na ba rompre tout na ndeko na na poto na victoire ezali Robert Gabela ezali et comme tina ba kwa ba venir ba comme kobelela ndeko na comme le vaccin corona keba jo vaccin non maman kobelela ndeko avec beaucoup de respect yom dans une organisation orphelin ou orphelinat zala sérieux mudumsu na porta obeta kayu mbongo wana ndenga zo zulango oyebite mudumsu asala ekonzo mbongo azongo oyebite ba pasteur beaucoup ebele ba prophète beaucoup ebele botinda mbongo ba somba biloko église te poisa na église te oh non mata mangengenge te amati mangengenge te akeki nkole kolia maboke na mbongo na yo akeki nkole akele lango maboke tika nzamba salo grâce ola muka et nzamba o salo grâce ola muka pour ça ba quand chose na kati ya prophétie na vision Jérémie abisi prophète Anania soki yo okosi bana na nzamba nzamba tindi yo te yo okufa pe Anania akufaki na solo ba tant que prophète ba prophète nyonso bazo troubler peuple nation bana mikola otanga nzamba bengala bana mokili. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Message moko mutu se repenti. Sokoza na posa mbongo, senga mbongo na normal. Bakabela yo. Sokoza na poso yeba na koza na impact lukanzambe. Tika ko pesa ba message et troublé ba. Mutu commence nga kimia. Et comme le football. Et puis qui sait ba crise d'époque Lopar. Match à Lopar musu atala ngote fois ça sort dans la tête fois dans l'ikab pembe. Point ni. Match à crise. Nabisi. Les équipes n'ont pas de Congolais, na Camerounais. Ndeko, il faut me comprendre. Na Cameroun, moi, si moi, on a un restaurant à l'Ambarabatou. Moi, ça doit l'Ambarabatou, na Cameroun, na restaurant. Il y aura pas de lela, kolia, basala, moulongo. Quel ba restaurant, yo, ma lewa, kolia, libando, yo, linga misumi. Faut à la prudence. Nabi papa, moi, à l'église de Kinshasa. Il y a pas que ça va tout misumi. Mais il y a moi, il y a un kobatam. Abio bolia kantaba tabaza mutu lukuta nyamazana corps âme mazana esprit mutazana corps elimo na esprit yoka corps yango tolati corps eliaka biloko nyonso toliaka ba fufu ba kwanga nde corps eliaka elimo eliaka biloko elimo eliaka masumu kotonga, orgueil, kindoki, kiempolitesse, lukuta, ne elimo eliaka amwana, elimo, ba sentiment, oyakolanda fia batu, kolala mwana mukie, koyiba mbongo, détournement, konyoko la peuple, elimo, mutesa la blokwa. Mais si ko esprit est un souffle, esprit est pas Adonai, souffle est pas Elohim. Et la Bible nous dit, en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Et le que Salomon s'allait là déjà. Basio Luka, Salomon a coûté na bassi à sortir yoso. Ma Salomon Luka, Salomon mêlé là déjà. Quand Tamolo Luka, Moutimo sa Tamolo là yo, mais avec sa conclusion, alors tout est vanité de vanité. Dans l'église on entend à comboter, ba tchaba bougie bo, tumba moi siwana, tumba ba no bon mode, bon na tire no tchaba bougie de kokwan. Na tire ko tchaba bougie. Yete bougie tumba. Mutugu nanda ko ala liberté bouger tumba. Ndeko, place sur la ninga. Na te yo déposé. Mais na te yo pose prise de conscience, on comprend que keba na ba charlatan.
tozonga avec les écritures. Moutou appelle ça une prophétie que les 10 inondation et ça manakicha ça aussi. Ce qui moule robeta nango les 10. C'est normal. Bamboula souka et betinamte. Bamboula ne quoi sera banzete, bamboula ne quoi sera batol. Tu dis même depuis tu sais pas namike, tu l'as qui na tongo tala ko faza kuna tala longo kuna tu ana kuna mboula to bimili bana tolo ko ta glace to olia na monoko. Si pourquoi mon akateke inondation et ça maka avant mboula souka beta na Kinshasa bato akufa ebele matadiki bale kuna kabla courir quoi ya et bon bato amona ngote pourquoi omona ngote pour nani moni omona na l'état pour la sake omona raté ngana ya mi bato ba icône ya interprétation film Nigeria ba mi balé na Kinshasa ba patriarche ce qui monument photo sale là-bas baza mi balé ndeko moko ga évangéliste abanza na vélo abana ko interpréter na ndeko na biso mususu wana boyebi eti boyebi ye kombo na ye pas bana ko interpréter ba mi balé ba on va simba film Nigeria à l'époque pe film Nigeria on même na biso mayele même na ba envoûtement et le ngona biso vie de prier ba doit na prier mingi vie de prière le roi mais lelo et le même mission envoûtement makase le ngona et remplacer film Nigeria internet mon téléphone moi ça dans ndako na divon kawe caméraman songa bien fort bat ba yo kamakambo na prédicateur amas kaka boy mbale ayaki depuis kala aki pe mbalte kaka boy comment ça va ça va bien je t'aime beaucoup oh maman yo ba su yo pongo baba te la bana occupé son papa mobile pe côté na ka téléphone so bana éducation ni ba kozwa mwana ngobe na chambre banda côté na chambre kaka téléphone otuma ba zwa temps ya kotanga bible te makamwa ba tala na internet makamwa kaka bêtise ya salité mitakala na kofinga ezo l'extérieur bango na place moi si a gagner vie na yebisa ba tu poto eza cerveau récite muteza na kata cerveau yo se mona mutaliboma nganga belisa mutaliboma abelisa makolo liboma jamais mona ke nganga belisi makolo liboma et là bela ka liboma eza mutu parce que nyosa mutu utaka na mutu foza na mwana na capacité na kati de me tikana biso place aux alibes avec beaucoup de respect. Il y a des vrais serviteurs, il y a aussi des faux. Yo zala prudent okuta na bato malam surtout na HP Media batebele ba pesa chaîne confiance makasi et ba ko édifier parce qu'il y a chaîne chrétienne yo doit porter un plus ça détruire chaîne au sala ba mabe trop yeba bien ndaku na yo ko indela yeba bien mapate ko indela yo mabele na yo e bima banzube na moduri yo te mais natalisio wana Esaïe prophète Israël Mbam numéro prophète Esaïe plus 243 85 51 30 37 à la fin. Église prophète Okamba, l'église pentecôtiste prophétique, la parole puissante. Et botamina Kitambo na 2014 c'était et botamina Kitambo na 2004 et bandi et ba yote ke sika to ya bandal ba yote kana bandal to e njili ba teki na njili to e ya masina sans fille na masina to fanda quand même. Après, bah, on na masina to esko na limité na 7e mairie industrielle. Avenue Kasuku, numéro 16. Ndeko place aux alliés avec beaucoup de respect. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Bako sayote que inondation ko sama na Congo. Te. Et ça maté. Merci beaucoup, je vous salue à passant. Je Koko Mulumba. Musala mala mudo sala ya kobuka. Ba chinois bazoya. En tout cas, les Chinois ne voient pas. Ils ont le pont de Kinshasa. Après, c'est ça que l'avant avant. C'est ça que le gouvernement est passé bon. Pour les Chinois, les Japonais, les Coréens, les Corée du Sud, les Russie, les États-Unis, les binotés. Bino mission la bineza kaka. Koya kaka baguerre, na banda ko na bino mabaya partout. Banda ko mabaya wana toboyi. Banda mabaya na bino osala même les États-Unis banda mabaya za toboyi. En tout cas, bande on a biso bele ba obeta ba loterie mingi za mabete za malam pour na futa nyonga miso mais mingi zanzala nzamba sala biso grâce le président Félix azala en vie à vivre longtemps et kolo apambola yo na pesi conseil na bande on a biso ba politicien boza na mitema ya kobongisa mboka ngai na ko marcher les jours ba bato marcher pour la vie sociale na HP Media na roya na thème on parler sur les vie sociale des nations.
vie sociale c'est important. Ba discours nyo somo na kawana otoke na Sainte Thérèse on nga opposant on nga boy vie sociale ba lobela rangote. So ka zui pouvoir abosani vie sociale. Yango monaki président Nabiso oyo papa Nabiso qui seke dike amne fana na kimia lelo moi nazo diriger biso alobaki d'abord le peuple d'abord. Le peuple d'abord est la parole prophétique et la parole moko profond. Alors le peuple d'abord. Et on le joue président Félix Sazoua qui pouvoir. Président Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Bah tu vas filmer la maison sakango. Biso tozo mona na Congo bat ba souffrir na moralement, bat ba souffrir na vie auto passer na non eza vité ndeko na ngai. Eza vité. Je vous salue papa na biso le vité à Caméré. Place aux alliés avec beaucoup de respect. Je pense que conscience me salaki nabi ke makamba bien et ko salama liboso na yo na nzela na pe makamba kito ko salama. Je crois que Nzamba tchao mabo maga. Mais la passe saluer papa na biso Jean-Pierre Mbemba. Poste wana on dit on pas battre papa Jean-Pierre Mbemba. Continuez musa na malamu koyoka biyoka yokabate sala musa kitoko Nzambe a pambolo. Na pambolo pe ba Nzambe nyonso ba Congolais ba Congolaises partout bozali pe ba généraux pe ba enseignants na bosani binote. Et Nzambe alola abate la bino ba sal na Nzambe ya solo ko Dieu te bénisse. Ba ya mabe ba ko se repentir tant ezana soka boy ko se repentir akufa lokola Anania les prophètes de bango akufaki. Yango moni ke place ozali tika kolo na ngai a pambola yo. Na ngina bonde la pona yo mutolandinga en direct na pambola pona bino partout bozali. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, n'a prié pour la bande de Gonyo sur place Bazali. N'a déclaré miracle. Et Père Samuel Abango, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, battez la mort à la biso. Père, Tikaba, oh non, ça va troubler le peuple. Banda ko frappé, banda ko bête. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, tu vas sur mort dans mon corps, na combo na Yesu Masia. Amen. Yom to un esprit à soutenir l'œuvre de Dieu et la porte est ouverte. Le prophète Israël m'a appelé si contact na épée église des Alouana. Tout bon de la mercredi, vendredi, dimanche na Tongo. Zambé apambola yo.